Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu ya koloba ke na pesa banzembo tanga la biso nzembo ni opesa wera nikide eza yo ma Chantal eza yo ba Augustine ngale eza banzembo na yo tanga pesa biso expliquer biso ti yango na oloba mama na Broadly mobala koloba na ke soko meki koloba bakoboma yo azokisi yo déjà bomi o aza être semblable mwana oyo boti obimisi na mokili omiboti me babomi ye parce que bawera nson ba formateur ya kosakana te formateur ya baidole ya ndenga mokete soki na posa ke wera nson na tchaopua yaka na ndenga kimia ki akodénigre wera parce que papa na ye paratre na ye kobeta oyo abeti mwana wana ti mwana ye kozwa choc na stomac eza blague te na kuba oyo beti mwana wana baye vacances pa na yo pasi nini obande koyoka na motema balobi soki olingi soso olinga na maki mwana makili ekangama ye na kati ya stomac kuba nini oyo abetaki ye ezalaki jalousie Bogisi Bompema okoma mwana musala mwasi na yo kutu oza na sans domicile na Belgique sans domicile mwasi oyo bokolaka ona ndaka koma sokoliso basani na police belge basala banquête bayeba Broadly akufi ndenge nini Bogisi Bompema de comme to soko pesa wera banzembo tanga la biso banzembo oyo pesa wera ozalaka pa papa wemba wana opesa pe papa wemba banzembo ti olongwa oye na BCBG yebisa biso nzembo nini oyo yo pesa jibe mpiana est-ce que Patrick wana na ndenga beti mwana wana eza na eloko oyo yo mama na Broadly na Patrick eza na secret moko eza caché oyo biso toyebi te me bino mibale na mobali wana boyebi Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Merci beaucoup chers internautes, je sais que vous êtes nombreux en train de suivre cette duplex d'aujourd'hui avec votre humble serviteur héritier Iboula Mwana Ntsukana Bango Nyonso Kande Tolobaka. L'actualité nous oblige par rapport à Maramezo Leka na communauté congolaise. À partir de la Belgique, ça fait très mal, très mal, très mal, très mal. Il y a une nouvelle oyo. Il y a moi na Outukokufa na Liège, na âge à 5 ans, na combo ya Broadly et salingai pas hérité Iboula. Tant on a zappé na moni non, ça m'a tout dérangé na makasi. Na moni autrement resala il faut na loba. Pourquoi? Parce que na kolanda yango na ndenge bandeko ba uti ko loba. Na yoki na ba voice yango héritier Iboula comme na yebi jeune wana Patrick esenyi ke photo loba to loba te pourquoi to ko loba to ko zoye pas en direct to ko benga ye to sola na ye eloko ni ne sali Broadly akufa na ko beta oya beti parce que ça paraître na ye et sali passer ça déranger communauté congolaise à partir de Belgique et ça li bango vraiment passer puis na ko beta li solo nenga na kotima na Belgique na ko beta pe solo ma solo ya Bogisi Bompema na ndenge aboyi we ranson na ndenga mukete aboyi pe maramba featuring na bango na chaîne ngende to kosola moi héritier Iboula je dis merci na baino so bazo matin kolandanga na banda kuna bango na ndenge bo sepelaka mingi na banalise to na ba duplex o héritier Iboula salaka je dis merci à Sandra Wangata maman na Petit Bon Junior maman na Broly dis a match o aye na ebité grand frère na ye Petit Bon Junior ozo sala bazua alinite ba maman. Donc je dis encore merci à Patrick qui tout a depuis États-Unis, Natacha Kamwanga Kanyonga plutôt, pourquoi pas à Belleville ou tout à la reine de Grenoble Motema Yadadi Moma, pourquoi pas à Champion Wadol Nakacha Rochelle wana je te salue, pourquoi pas à maman Rosita la fleur de Gamboura maman Yabana donc maman Oyo au sala héritier Iboula apé mamalamu.
pourquoi pas Dali Iboula, Maman Mokonzi, pourquoi pas Yannick Fumuteke, papa na Brian na Briana Motema Dorcas Nzumba, Ali Damavuba, mon vieux René Koki la Carl Lewis Okenda, mon vieux Namonayo, et que ça l'a bien, pourquoi pas Bruno Loubi Kambongo ya propre force, de tout le temps, de tous les jours. Soti naza boye, et ça pourquoi Koyo ka triste nouvelle o ya Broadly, o uti kotika biso na kati ya Liège na Kuba o Patrick abeti mwana wana et sali pasi pe mawe déranger mitema ya ba maman. Yango na oloba tangu Patrick azala ko beta Broadly. Maman na azalaki wapi via ba explication ba audio wana na monengo un peu clarté c'est louche et senga na police belge ba sala banquette ba yeba Broadly akufi ndenge nini parce que papa na ye paratre na ye ko beta o abeti mwana wana ti mwana ko zo choc na stomac eza blague de mwana makile kanga mana kata stomac kuba nini o ya beta ki ezalaki jalousie ya mwana wana ou bien papa wana ndoko me ye paratre na ye Patrick abande ko yo ke la Broadly zuwa na ndenge azalika na affection makasi na maman na ye ça fait très mal et ça la bien te yango to linga to yeba to senga na police belge basala banquette tina suwa ko yeba Broadly akufi ndenge nini maman na Broadly soko kolanda ngai mobala kala azalaka me mwana kala azalaka te mwana kotikala kaka mwana na Kuba oyo beti mwana wana baye vacances pa na yo pasi nini obande koka na motema balobi soko lingi soso linga na maki yo lingi soso okomi koboya mwana na ye pourquoi soko mona ke non ba relation ne simba na yo te il fallait otika mwana mwasa batu a continuer kobokola mwana na ye metala sikoyo pota oyo zokisi mama na Broadly na famille na ye jeune batu mwana batu ya âge 5 ans oto ebite so alinga ko manani mais yo sali tout pona ko déstabiliser pona ko choquer mutema ya mwana mwasi na mama na Broadly tale loko sali tala poto zokisi na motema etikali gravé na motema na ye na limite na vie na ye akolinga ka te mwana na ye ata boti a divorcé ake kolinga mobali mususu yango na osenga na bana basi bandeko na biso ya basi nous sommes des responsables nous sommes des parents toboko la bana toza na bana il faut que za la vigilant na bana soko monite bokabo na mobali na yo omonite mwana oza na mwana mobali olinga mwana yo te mama méfier na mobali wana seka lingi yo te po soka lingi yo akolinga na mwana metala siko ba bêtise et a bêtise c'est un crime oh Patrick asali kozoki sa motema ba congolais ba mama sali bango pasi yango na oloba mama na Broadly mobala koloba na te soko meki koloba ba koboma yo azoki sio déjà bomi o aza être sambale mwana oyo boti obimisi na mokili omiboti me ba bomi est-ce que et que ça l'a bien vraiment et que ça l'a bien que mobala loba na que soko meti koloba na koboma yo yo pozu message wana ozui makambo wana o garder yango o fandi na yango non pourquoi tu mènes à la police solo bakena na obenga la police fana te koza sécuriser na la police pona loba balobi on bat le feu quand ça chauffe baliaka mafuta ntaba tango eza na moto mais tango moto esili oliango sunenge nini mama na Broadly tala pasi oyo yo kisi famille na yo mibali nyonso ba mibala ko associer na bango te mibali nyonso ba mibali o te ko pesa motema tala suite na place suki est-ce que Patrick wana na nenga beti mwana wana ezana loko oyo yo mama na Broadly na Patrick ezana secret moko eza caché oyo biso toyebi te mais bino mibale na mobali wana boyebi est-ce que papa na Broadly aza envie to se poser ba question papa na Broadly sera en vie so bossa la séparation aza peka na Belgique to na France en tout cas ça là tout papa na Broadly funda Patrick a expliqué, bah, explication à la claire pour na Broadly, ça li batu passe na motema.
tozo ebatenga ba audio musu na yo kila mona za ba audio fondé parce que mutu oya kufeli mwana 5 ans ba kufeli nga boye na famille les gens voient ça ba mona ngo logola mikate bazo mona ngo logola na ebité tchakamadesu na ebité parce que nous sommes des parents ça nous a dérangé et dérangé biso makasi yango to senga na maman na Broadly en tout cas zala motema makasi expliquer na justice et loko nini yona Patrick Bowela kiti akoma na niveau ya ko beta mwana ya ko boma mwana. Merci beaucoup là, c'était là mon contribution par rapport na contribuer pour na consoler maman na Broadly par rapport ya meurtre oyo Patrick Asali ko bomela ye mwana o aza paraître ya Broadly na ebité soki Patrick aza vraiment na bana to aza na motema ya kotala o asali mwana oyo et sala batu motema pas ces ko déranger yango tolinga toyeba vérité claire bandeko bana Belgique surtout na Liège wana bo landela makambo la loupe ndenge bobenga biso bo pesa biso be explication claire to koleka lisusu pona koloba to tika koloba parce que c'est notre travail c'est notre métier auto pona kolobela be fenyonso ozali ko bima na monde entier surtout na communauté congolaise tokotika kate pona koloba yango Maman Rosette l'affaire de Gambour tozana attend tokoloba parce que ezo sala pasi pemawa sotinga rite ibula na bengi na kosola masolo ya Bogis bon paiement toyebite Bogis bon paiement envia ba fali poupa envia ba feregola mais ayaki ko sala kolongwa plutôt na BCBG ko sala orchestre kokota na tout d'abord studio abeti banzembo esimbate ti abundi aero kene Belgique Bogis bopema de trompe to soko pesa wera banzembo tanga la biso banzembo oyo pesa wera ozalaka papa wemba wana pesa pe papa wemba banzembo ti olongwa oye na BCBG yebisa biso nzembo nini oyo yo pesa jibe mpiana polo balelo te wera son na pesa banzembo Bogis o se comparer yo na wera banzembo ni yo pesa wera o ebimisa wera et ça li yo pasi po wera son ba coopérer na Shaingenge ba obeta featuring ba oyemba na wera nga propulser Shaingenge bo monyongo mabe jibe mpiana ye wana asimba Ibraton piana o Ibraton akoma Ibraton piana nana lobelaka yango nana kipaka yango eza choix au jiba sala. Mais si aujourd'hui Weranson a fait le choix de soutenir Shaingenge, a fait propulser où est le mal. Ma bénineza parce que bana wera pe belé tout le coup ba kenda pe pas jibérité watanabe prévané a kenda pe mo pas jibé faire gol a kenda pe pas jibé ma bénini oyo moni wana na kati ya ko dénigrer wera na pese banzembo Bogis bon pema okoma mwana musala moi si na yo kuto za sans domicile na Belgique sans domicile moi si oya bokola ka na ndaka ko mo sokoliso basani Bogis bopema koka musique te okoka na musique te okeko koma combattant yango koma sala musala ti combattant tika ma musique parce que de obima ngana ebite potongo so esala rabino ni ezaka po boluka bo créer ba base ozonga na actualité ba nolobela po kota studio obimisa nzembo bien comment total a rappelé ba place intoro toucher na ba place intoro toucher te parce que ba Weranson ba formateur ya rosakalate formateur ya ba idole ya nenga mukete so na posa te Weranson na chopua ya na nenga kimia ki a dénigrer wera ya ko lobaka na pesa banzembo tanga la biso nzembo ni pesa wera nikide ezayo ma Chantal ezayo ba Augustine Ongaleza banzembo na yo tanga pesa biso expliquer biso nzembo yo pesa Weranson poto yeba ke ngai Bogis na sala wera boy Bogis oza déjà raté na musique congolaise s'il vous plaît oza raté comment combattant au monte que nengo koli tala nengo koli tikala combattant tika ma musique bana okomaka banzembo soko ko sunga pe bandeko bana poto pesa bango banzembo baninga bango wana basangani bana wenge na bana quartier la terre ba obeta concert na bango siko yo Bogis oza ozuka atana yo ya kolobelaka wera
Chai Ngenge asali nini bozalaka na BCBG yebisa ngai tango Chai Ngenge azoko brûler yo Bogis ozalaka wapi tango Jiba zokanga Ibuba zako yemba na nenga mukete Bogis depo longwa BCBG yebisa ngana na remplacer na voix na yo nani choba no lobate na leki ngai na pesa wera nzembo na pesa wera banzembo détrompe-toi Bogis. Cherche la paix mon frère. Luka paix. Oza tata de jo koli. Tika la combattant normalement là ta drapeau en mboka. Félicitations. Tika la combattant. Tika ba musicien. Ba sala musala yo zonga no ka combattant. Ou bien oza pe combattant. Bobo ya pe ba concert beta la poto. Yo moko. Ben orchestre neza awa. Bo beta te peta concert. Total la paix parce que bino bobo ya ba concert. Bino ba combattant Bogis comme combattant. Nous sommes pour un luka dog. Moi ça comme ça moi na musala. So we en son plus forte que a rekomara moi na musala ya moi si morote na potopo. Merci de jiman pas taper déjà zalaka. Respect ezala makasi na we en son ndenge bandeko na ya wenge BCBG. Ba finga rape wera mais lelo bazonga batu. Coopération comment bien wenge musique à maison mais na BCBG ba comment na bango na kosola kitoko donc yango to senga na Bogis en tout cas pesa temps sala musique so sa musique zonga la musique so zala combattant tika maramawera wera ensemble ba sala diona Chai nous avons besoin ya koyoka Chai Ngenge toyoka ekala depuis toyoka ba identité toyoka sous Chai Ngenge te toi et plutôt toyoka ba mbua toi na poste toyoka sous Chai Ngenge toyoka Chai Ngenge so we ensemble na zoche maboko Chai Ngenge alonga na BCBG azui temps ebele ya mulai akota studio ti l'album ebimarate vient na ensone aninga chaipua yo salio mutema passe pour nani parce que tu étais si en Kinshasa muta soutenir ko azate yeba que musique évolue musique na Congo changea ba mise ba komana ba parrain na bango ba comment luka mutu moko a parrainer a chaipua a te liboso so na position de faiblesse. Et alors, Chai Ngenge comprendre habité, fona zonga, na ya power en son, a former, a baksanga sous ba idéologie, a bimisanga ce qu'on a kene liboso. C'est ça au Chai Ngenge a luki carrière, a luki plutôt nzela kitoko parce que tant so Chai Ngenge a sali la musique et qui relèvera une apercité. Botika a bet album na total ba biloko nini asika ba mai nini asika Chai Ngenge o mema biso, Bogis bon pe mazwa temps, tika la combattant. Tika miziki banda kokoma banzembo na yo nongo banda kokoma po ngana mona nongo za na poto prouver biso kasi Bogis prouver biso nongo za na poto sala koma nzembo moko ocha yango opis ocha yango na télévision total yango partout na monde entier bati pe babina ngo na Kinshasa toyoka pene est-ce que Bogis mazaki na raison ko yemba apa nzembo beta na BCBG beta biso nzembo nini oyo yuko yemba lelo bat bako fanda pe bayoki yango album kuto bimisa sans impact ya nenga mukete tika koloba kombo ya Weranson ba grand na ba mboka o maramba Weranson ba sala Bogis o salaka yango lisusu te parce que âge na yo ekei donc botika ki motema mabe baninga o bazu chance ba faire propulser bango ba tende vraiment liboso. Merci beaucoup na ba nyonso bazoki vraiment temps kolanda ngai héritier Ibula mwana ntsuka na bango nyonso ndenge na lobaka na ebite bozana banda kuna bino belé boko tala héritier Ibula en tout cas na numéro o ezawana suggestion to commentaire comment na se sera na posa ba encouragement na pesa ba conseil. Comme là sur WhatsApp, na numéro na bien plus 243 89 95 59 158 plus 243 89 95 59 158. Là directement, je dis merci à Maman Rosette la fleur de Gambo. Je dis merci pourquoi pas à Lida Mavouba na Katsa France. Je dis merci à Patrick Akitou na Katsa États-Unis. Pourquoi pas à Natacha Kanyonga. Pourquoi pas à Rifi Fongo. Motema Sara Maïka 5 étoiles. Je vous salue là où vous êtes. Je dis merci
à Bruno Lobi Kambon, propre, pourquoi pas Sandra Wangata, Maman na Petit Bon Junior et Broly 10 à match. Je dis merci à Yannick Foumounte qui est papa na Brianna. En tout cas, je vous salue là où vous êtes. Je dis encore merci à celle qu'on appelle Belle-Fille ou tout à la montée Madadi Moma, la reine de Grenoble. Je te salue. Céline Acoustique Bitumba. Je te salue na Katsa François. Na bien confirmé quand on na Turquie, nzamba osunga kalaming tozo zonga na yo ndenge makambu vraiment ezala. Pourquoi pas à DJ Fa, je te salue, ça fait longtemps. On se voit pas mais na bi nzamba osunga to komona na René Kotila. Carl Lewis, c'est mes condoléances à mon président 3L magique et l'autre c'est long il Kenda. Il y a Rosiane la Taylor, en tout cas mes condoléances no tout ko bungisa. Grand frère, en tout cas mes condoléances na famille Longi Mobimba. Pourquoi pas à champion Wadol na Kata Rochelle. Je dis encore merci na baignoso bazutan ya kolandanga héritier Ibula. Merci beaucoup na musée na sima caméra musée. Merci beaucoup na yepi pourquoi pas à Hervé Bossitampen et Tolomo, pourquoi pas à Père Doublé. Là on a Pessi Bango Bamote Mère Fanny Binono Sobadales et puis merci na assistance ya batunyo so Obazali kolandanga de près ou de loin, Tomonani Soki Nzambe Azongi Nanute. Play. Mon natie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu.